ndeko Alimia merci mingi ezalingai Dieu donné dikita makuba président ya Kasai d'abord navandina ndeko nangai Nekongo voilà donc ezali pona kolakisa ke Congo tokoki kokabola yango te bokoki kokabola biso bakongole te okende o na bakongo o na ye kosalisa bino o na Kasai bato bamba non tolobi Kasai na Congo central moto moko na Équateur na Équateur na Équateur moto moko ba nani Kivu Nord Kivu Sud Kivu Maniema na province orientale moto moko Bandundu na Kinshasa na Kasai oriental occidental moto moko yango na toyaki na Genval bato bazokanisa ke o na Genval tokendeki kokabola ba parcelle mais bandeko na Genval ba parcelle ezalaka poto kabola te toyaki poto sangana tomona ndenge ni tokoki kobengana monguna oyo azali na mboka moto wana bino nyonso tu boyebi depuis aza na pouvoir atikada koloba tate mbote na Chiluba ayebi mbote mbote na Chiluba ya pabo moyo wenu ayebi Mobutu abandoko lo baba mais mutu wana ata bana betu moyo ayebi ya mbote atikada koloba ya mbote même na lingala banda aye atikala koloba yango te mais bino bozakuna na Kinshasa wo rais wo sense mais rais asapesa bino atambote na Chiluba ata nie pamba nene Mobutu nie na loba na sakola aloba te comment mutu apesaka bino atambote te na Chiluba ye kokabola nazo insister apesa na tabino mbote te na Chiluba aya kokabola bino Bakongo Baluba Bangala comment président Mobimba kendaka koloba kaka discours na bambuka ya mike na Swahili foto yoka ko ayebike tokoyoka te ata bino moko bandeko nanga président Mobimba Kinshasa siège ya pouvoir pour yo le seul discours na Kinshasa mokili Mobimba yoka uzopona bambuka moko courant ezalaka te na télévision ezalaka te est-ce que boyebi ke na Kalimi télévision ezalaka te mais yazokende koloba kuna na Swahili moko kutu bato ya Kalemi bayoka soki ya Tanzanie soki ya wapi Swahili bora Swahili ya Tanzania za Chiluba na Swahili jikoye azokende koloba bora président tozolo bapoto bengana monguna alors puisque makambo yo na Kinshasa bayebaki yango teke mutu wana nano tekala kopesa biso mbota na Chiluba te likambo yo peta mbote na Chiluba apesa te 15 ans na Kikonga leta alors kabala mwasi soit déjà ya Congo en tout cas likambo na leki na loba yango wana balobi na loba mingi te na ko monopoliser parole te mais boye ba que Genval il faut tout soutenir ba conclusion résolution ya Genval ezali même Obama yemoko a soutenir yango ba tunyo surtout na mboka mobimba boko bazoko sabino kuna wa souveraineté mais dimibi souveraineté ya wapi souveraineté ya wapi so bato mobimba même les autos akoki ko pénétrer na Congo ayiba mais pas de souveraineté
les autos, est-ce que vous avez vu les autos ici? Donc, tout ça, il nous faut un pouvoir légitime. Pour nous pouvoir légitime, il faut tout sanana. Voilà la résolution. Il y a Genval. Merci. Parce que le président de la nationalité de l'Oba, Nazali Zakari Nazali, conseil politique président à Kassai d'abord, porte-parole à Kassai. Alors je voudrais dire ceci, nous avons souscrit totalement à toutes les résolutions qui sont sorties du conclave des Genval. Pour la simple raison qu'il y a eu la basse-cour kabyliste qui avait demandé à Kabila de pouvoir continuer son mandat après le 19 décembre. Nous sommes contre la poursuite du mandat de Kabila après le 19 décembre. Pour nous, Kabila doit partir même avant le 19 décembre parce qu'il n'a plus sa place au pays. Il a triché à 2 reprises, selon M. Katumbi qui fut un de ses proches. Kabila a triché, il a tiré 2 faux pénaltys. Il est temps que ce personnage qui a fait souffrir le Congolais s'en aille. 15 ans c'est trop, et trop c'est trop. Il est temps qu'il parte. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.